avec un pacte et une idéologie, mais avec une moussa. Quinoa, esprit. Quinoa, esprit. Quinoa. Quinoa. Sans esprit. Sans esprit. Likamba liboso ezali. Lelo ndenge tozoloba boye. Congo mboka na biso ezali menacé na bayuma moko boye. Ah, tozosola lokola baki. Tozosola lokola baki. Tozosola lokola baki. Soki yo africain, bato ya libanda, bapaya bazokosa yo, oya koboma ba africain ozali yu? Ozali yu? Donc Congo ezali attaqué par yu mamoko bo. Ezali attaqué par yu mamoko bo. Likamba mibale ezali. Congo lelo ezali na président, oyo azali ki? Oyo azali ki? Congo likambo wana bien. Peut-être qu'on est capable siècle pour que Congo ait son président Yaki. Yango c'est que soutenir le président de Congo Naye, Félix, Congo Naye, Félix, Antoine, Tshisekedi Tshilombo Fatima, Azali commandant suprême. Il y a forces armées, il y a la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, soldat numéro 1, il y a RDC Azali Quinoa. Donc, Bissot Quinoa, et c'est qu'il faut soutenir FARDC, il faut soutenir la commandante suprême, Fatima Beton. Makambo et Zosalema. Bissot Quinoa, le Kola Tozali siège. Il y a une institution. Ce qui est là, c'est que Toboyi Yango et la Kisi Congo Mobimbe Boya Yango ensemble de la dit Goma égale Kinshasa. Goma égale Goma Toboyi agression au Rwanda et Ménina RDC. Alors, tant que nous avons Quinoa Yoka, Batumabe, Babani ko infiltrer la manifestation à Bisso. Ceux qui ont manifesté colère, au moni Moutou a banni ko piller na pembeni, ils ont décidé la police va joyer. Parce que, pour manifester, et les gens qui ont piller l'ambassade, qui ont piller l'union de la Ligue de la Bissoma, Congolais. Voilà, madame. Mais Bitumba wana, ndenge tolobi, lelo, jeunes Congolais, bongama parce que, quand vous babundisi biso, babundisi Goma, babundisi Congo mobile, mobile. Alors, Esengeli Kinshasa, elle a cette image que Bayuma wana bakoko kabiso te. Bayuma wana bakoko kabiso te. Ezala butu, ezala moi. Ndenge tosalaki na 1998, yango ndenge kosala mapembala oyo. Goma bakotika kuna libela te bakobima. Kinshasa kutubameka na bango. Kinshasa kutubameka na bango. Tokele miko clôturer tellement. Majorité opposition Tosimbana, Congo et Longa RDC. Allez Tokeli. RDC. Congo Canada. RDC. Congo Canada. Merci beaucoup Tovandi. D'abord, on a saisi la bino, on a fait une longonia. Nenge boye ebele pour la soutenir FARDC la commandant suprême Fatima Beton. Bandinga basi balobi
tokoloba sur mingi te olandi ndenge mokonzi ya mboka alobaki. Biso bana Kinshasa ndenge vice-ministre Samuel Demba alobi tozali revolver gâchette ezali na Kinshasa nyonso ekendaka na Kinshasa bakoki kobundisa Kongo mobimba soki bazwi Kinshasa te Kongo ekoli te. Kongo esali nini? nayoki bino te Kongo esali nini? yango wana il faut totelema Kongo etelema ndenge totelemaki na 98 bato wana banguna bakotaki awa tokangai bango te tosukisaki bango te nasengi na bino totelema tobunda mpona ekolo tobunda mpona ensemble nous vaincrons. Ensemble, ensemble, la défense de la patrie est sacrée. Binono soboka na phrase wana lelo bokobima awa boyebisa baninga batikali na bandako. La défense de la patrie est sacrée. La défense de la patrie est sacrée. La défense de la patrie est sacrée. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Motomoko bozolande na bilili azoloba biloba. Comment na ye nanga azalaki ancien président du Sénat. Bon, ça va aller, Kongo etelema. Ndenge totelemaki na 98 bato wana banguna bakotaki awa tokangai bango te tosukisaki bango te nasengi na bino totelema tobunda mpona ekolo tobunda mpona ensemble nous vaincrons. Ensemble, ensemble, la défense de la patrie est sacrée. Binono soboka na phrase wana lelo bokobima awa boyebisa baninga batikali na bandako. La défense de la patrie est sacrée. La défense de la patrie est sacrée. La défense de la patrie est sacrée. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Motomoko bozolande na bilili azoloba biloba. Comment na ye nanga azalaki ancien président du Sénat. Bon, ça va aller, ancien président du Sénat. Azolo babilo bela. Bon, pesa ye matoite. Bon, le malaïque est toujours cela. Et toi, ça va aller. Azanani bon na kosenga na bino soko tobimi awa tokozonga na discipline toyoka te o ozwi eloko bato na nzela mobuki non oyo tosalaki wana ezalaki mpo bapaya bayeba te bana Kinshasa bazali batelemaki esikoyo tolingi toyoka te ata moke
pillage. Boyebi ngai biso nyonso nsima ya faci beton biso nyonso solo où j'avais annoncé qu'on devait se retrouver le dimanche. Donc vous l'avez bien dit qu'on a fait de notre président Robert Mukabina qui est déjà de retour au pays. Aujourd'hui c'est un message fort qu'on voulait lancer à travers la République démocratique du Congo pour le soutien que nous avons à l'égard et à l'attention particulière de notre armée nationale, de notre chef de l'État et de notre pays. Je crois que Congo, c'est d'abord ce qui c'est la capitale, c'est ici. Et nous sommes déjà bien organisés. On n'a pas voulu donner les stratégies que nous voulions mener dans ce film, tout en recommandant également, comme lui-même l'a dit, de ne pas aller dans les bêtises, dans le pillage, mais nous devons tout faire pour prouver au monde entier que nous sommes derrière le chef de l'État. Et encore une fois, nous demandons à la communauté internationale qui a déjà un début de la sagesse, de pouvoir aller plus loin pour pouvoir demander à ces gens de respecter l'intégralité et la souveraineté de notre pays. La dimanche awa na dimanche yango nakanisi yango nde tosangani lelo ote tosenga na bapaya bo baye kokota na mboka na biso bazonga epa na bango epuis ya mibale ezali soutien ya bana kini parce que obiki Congo d'abord c'est Kinshasa yango nde tosengi mpe bato tozala na soutien makasi mpona arme na biso soutien makasi mpona mboka na biso epuis mpe na président de la République. Merci beaucoup. Toza Banakin, vice-ministre Yamine, président de la Banakin, à ça qui organisation pour toi quand même toquer ça. Moi malheureusement, on a ndenge toza motivé. Aux amboko na biso to koyola la communauté. On te sale loko to telemi to ke na moti na suka. Biso so biso ba kino ele biso asbel Banakin. To sale ki mo loko to ke na compte ya Banakin. Donc to telemi to koyola la communauté. Misuga to oyo to monika ka suspect. Pour un enrôlement au chef de l'État, les jeunes faut s'enrôler. Pour le message, c'est l'équipe sur Bakino. Partout au Roleka. Banana biso, baleki na biso, ba petit quartier nyo se faut pas s'enrôler. Mbalo jézati. Mot de la fin na ezali pour la Kongomani na ba Kino ba kolanda na ba Kinoise. Ne tozali abiso so na losambo to telema. Na makambo ekosala mabako biso te biso so to telema itumbo biso so to telema soki to kota to simba minoki to simba to kende kuna na kati. Merci beaucoup. Merci. Oye!
De notre côté, quand toi tu es avec nous, nous sommes la majorité. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Que ta grâce accompagne cette armée. Que ta grâce accompagne les autorités de ce pays. Nous déclarons la victoire au nom de Jésus. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous sommes déjà dans la victoire. Nous avons ainsi prié au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Bana kini oye biso mpe na mosika na bango me na mitema toza pembeni na bango na yango toza na mingi ya koloba te kuna mpe so bazali kobunda bamikonzi ya mboka bachef coutumier mpe bazali. Nous sommes tous sur le cœur avec eux. Mingi va se déplacer. Na yango doit ko soutenir l'initiative Excellence Godard Azui na bato mosusu toujours pour envoyer chef de l'État pour que mapinga na biso va récupérer mabele na biso oyo balinga bazali ko tia na motema. Na yango biso pe ba chef coutumier na représentation oyo tozali pour na mabele Kinshasa. Toko sunga bango na prière bakoko na biso pe basalisa biso de façon que biso to mais justement alors comment ça va vous me demandez comment ça va majorité opposition tosimana Congo elonga RDC on est toqué RDC merci beaucoup. Audio Jungle.